ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village. Bino nyonso tupé na bakisi mbote na bino nyonso mesa ko lande émission na bino 3W na site na 3W Congo Millennium. Bino bato mesa ko lande émission na bino kini réalité. Quand dit to ba na réalité ma colonel aloba na réalité Kinshasa tozo comprendre en côté. Tozo ebate Kinshasa to komi wapi, Kinshasa tozo kende wapi. Bana basi na Kinshasa bana bonso banyoko la mibali mitute. Tongo linga fina Kinshasa peto wapi. Donc, à tous nous la 500 francs, aux nous moi. À tous nous la 200 francs, aux nous moi. À tous la lika pour nous gagner surtout qui boye, puis na oyo. Surtout kui bati eloko wana e uti wapi. Donc lelo maman colonel a quitté vraiment la terrain. Alinga yeba pourquoi ba jeune fille va comme facile. Hein? Pourquoi ba jeune fille tant la 200 francs pamba au CD. Donc yeba pona ni les abungotoni. Papa la ngate l'autre dans la ngate l'into eba. Et l'autre ni comme ça la jeune fille va comme la bombe l'autre moins cher. Pourquoi la jeune fille va comme moins cher la Kinshasa? Bon, ils ont problème il y a conjecture, la conjecture. Mes parents prenaient la responsabilité na bango. Mes parents prenaient la responsabilité na bango. Et comme moi c'est acteur moi moi luka lipa, azoluka moi milisa. Aoka ni moko asala manguso. Donc, comment il y a Monique a mieux qu'il y a qui nous balent au office à moi 500 qui a atteint niveau à parler à Moussunda ou Banda Tongo à l'été. Au Béni, Kabela n'a pas ça, on t'a pas Kabélé, on n'a pas à découvrir. Comment profiter la faiblesse à bas parents de ma jeune fille, les lapins, bino, comment ça va en faire? Bon, ça dépend à Moutou. Manque à Moutou. Il n'y a pas Moutou, il y a un bal sur un réseau, il y a un rendez-vous, on a un restaurant, pour nga il y a un restaurant, dès que je suis responsable, il y a un rendez-vous, moi ça les listes ils en fait ça, mais que on a que pour avoir PC pour découvrir, c'est pas ça. Quand tu es des gâteaux, il y a un problème à papa, mais les gâteaux, un jeune garçon fait à ça. Bah on est pas comment qu'aider, on doit jeune fille à nous. Bah moi là, je jeune garçon. Na rugo batisa boy. Responsabilité est partagée. Ils ont partagé pourquoi ils ont par moko ils ont qui na gouvernement par moko ils ont qui dépend na ba parents na biso na ndako parce que par ba parents na biso bazoko reçoit responsabilité à encadrer ba ndeko na biso ya basi te pourquoi parce que monsieur est lié à place à zo sala là monsieur salaire bazo foutailler est insuffisant. Et ça là qui est moyen à kokapenda ko kiper à 100% moi na moi cité allez et le quoi ne boya monde tant zo comme limité ndé ya mozo ça là qui est ndeko na biso moi si azo mona qui il faut somba pe pantalon faut somba di papa faut somba cinglé faut somba ni azana choité tant que n'est pas jeune garçon ko jeune garçon a proposé à vous l'obliger il y a alanda ou soit après sa position mo bo pona azwa le pewa na ko kozwa e ko kape ko sungaye wa eza pona parents pona gouvernement siko pona parents na ngamba wa parents eza na parents tous baza ba négligent par rapport à comment fait-il que yo papa au koti déjà na ndako au kangi porte na yo ya ndako moi c'est ayi ko toquer porte au fongole ya ko c'est bien de comment on ça ba non par rapport à responsable de temps moi c'est R1 à Lukana na moi c'est outi wapi bandi on a vu ça basi ba comment bimana banda papa ba tuna ba papa na ba maman ba tuna ka susu bana teke boke wapi et comment non moi na commune par don na katanda papa ba kuma misaki ba maman ba kuma misaki donc moi na ko ça makambo nyo donc OK biso to yebi ke moi na tango na kati ya ndaka ba boti na yi azaka kaza sous responsabilité ya bato moko bondo banda ko diriger team ko la kolongwa
mais biso et comment nango contraire na mboka na biso comment nango papa misatu na ndako maman misatu donc moi na ko bima ezala ba maman misusu basa bezala ba misusu basa rappel 3 jours 4 jours na mwana na ya mbali na mwana mwasi ba kutalité mais ba vanda ndako moko donc conseil ni ko pesa ba jeune fille au petit ba jeune fille au petit ba on a vu sur la base c'est ça qui va se prendre en charge Moukili et baby déjà Moukili déjà baby donc tout le monde a vu tout va dans la nzela tout le monde a rendu parce que tout le monde a la réalité belée en tout cas va se prendre en charge parce que l'élo et comme moi passe netinga personnellement moi sur bota na déjà na ko bala na ngai yote wala pe na ngai na éviter bando na biso biso bando na biso va se prendre en charge bazwa vina bango sérieux conseil na ko pesa bango ya ngona balanda nzela nzambe de kolobi ke bana basi to lukelonga nzambe tsana on a c'est pas toujours mabolongo na salobi ye moi ça bota on bala nezi liboso na nga ande ko mobile basa azana makambo obaki sa pona sujet na biso lelo kitoko tozolo bonjour monsieur de kolanga pona likambo etali belenge basi lokola biso do to koma na biso eloko moko ya ofele na bengo to ya ofele mais 50 francs kutu basomba mais biso to komo kende ya ofele pona ngai na kokoloba eloko to sala ke basi bakoma faible eza conjoncture premièrement conjoncture ya mboka du fait que ba misala ezozala vraiment pas tellement papa na biso oto yebi bande ko sala lelo ba fonctionnaire ngo bakoma zo bambongo mo eza suffisant pour ba nourrir biso comme il faut yango zimo na zotinda ba fille ba kende ba sala moi kindumba pour bazwa moi quelque chose pour peut ba ko nourrir parce que et commander ba fille yango ndeka nde ba koma ko sunga ba papa na biso na quelque chose ba koma sunga ba petite sœur ba petit frère parce que tant que c'est même sous classe c'est ça qui est conjoncture ya mboka ba papa bazo ba salaire est suffisant ba ko sunga vraiment libota te yango zimo na zotinda ba jeune fille ba sala moi ba pour esengeli ya mabe bazosala balatela elateli ya mabe po bazwa ba garçon ba jeune papa o bazosimba mbongo balinga bango posa quelque chose baye bakonourrir moi conseil no kopesa ba jeune fille ba jeune fille o bazosala mobulu bon conseil no kopesa bango ezaka ke soki opportunité ya classe monani azwango sérieux atanga lobi na ya venir ezala bien bah oyo pe que moi opportunité zate moi possibilité za vraiment te ata quelque chose ya muki même ba formation miki ça na parti par là et ça na ba moins cher ba ko ikokota moi formation ya esthétique ya couture na ba atelier et vous permettre ata moi 100 francs azala nango au lieu que azala ala taille atelier mabe kenda ça ba buzo ba na ba bar na ba boîte akoma tiel eza propreté moi opportunité mki monani a profiter na yango et resunge un jour. On va premièrement na omona eza nzalaka nde mute comme si bana basi boye. Donc moi si na kale zalaka polinga moi si fonyo koma olandaka na ba classe fonyo koma sala boye mais lelo koma na ba facilité moko boye neti biso na couloir kimbuta. Da polinga moi si rosa sou miracle te. Donc so telemika bo bengiye atalika ndengo zali moi 2000 fois moi 3000 aoya na ye. Le zo bomanesco basi pe yango pe ba misusu pe sa esprit mabe baki ndoke koti balongo makasi ba mvutima to comprendre mais wana ezaka makama nzambe ko muto muto sa makama selo ye ko ya kimia pe bazali conseil ni no kopesa ba jeune fille wana bazosala ba pona ma conseil na opesa bango vie ezaka moko tango tambusa fina yo fo ba kete pona osala eza malamu ko osala eza mabe parce que lelo ba malade ko mebele malade ezaka sida te malade ze bele we ko mo pe na liwa yango bazobote bele so mona bana basi bazobote na desordre donc eza mna mwa pasi makasi ngapi na pona nga conseil na ko pesa ka bana basi batika ba buzo bana mingi pe so mwanza lo sambo sala ka mwa bien les gens on a dit d'abord une éducation eza soutée au niveau ya ba parents et puis le rôle la vie comme il passe ba misala ezala soutée papa moya contrôler bana na basi ezate kala bana basi bazalaka quand même bien l'éducation mwana nyonso alaki kovanda pa na bango parents nyonso azoko s'occuper na mwana à 100%. Mais pour le moment vie comme pasi mwana comme koluka ndeni osomba kala son sous-vêtement na ye ndenga osomba elamba parents zoko s'arriver ya kolatsa mwana te yango ne comme ko pousser bana yango zoko pousser bana ba malibanda osomona d'abord yango wana deuxièmement eza père susu eza pona bango moko lisusu
bango ba fille bana musu eza na bana musu ba parents basokipaka na bango bien mais ye azolanda entourage ya baninga bamesana kolata ndenge wana kolata baminiji banini baoyo tozomona na batelevizio na bandeko na biso bazouta libanda mboka balétranger bango baza na culture oyo bazwi kuna ya baeuropéen eza ndenge nango balata mais bango bakoya yango awa bana na biso bazolanda ndenge wana alors que wana eza bien te biloko wana eza na bisika nango elatamaka tomona bateni de scène ezali teni ya théâtre ezali teni de nuit ezali eloko ya na esika nango balatela yango eloko ya nuit tokolata yango na moi te eloko ya soirée tokolata yango na moi te biloko na biloko eza na ndenge nango mais sikoyo oyo biso bakomi kolata ndenge wana yango bamibali bazoexcite mibali babengaka bango ntango bakobenga bango bati kosala mobulu puisque vi ya lelo ezodépendre d'abord na bango moko po so obebisi vi na yo ntango okoma mokolo ozala parent moko irresponsable donc il faut conduire vi na yo ndenge ezali na ndenge ya bien de façon que ntango okola ntango ozala na bana na yo quand même ntango ozolobela bana na yo bana bazala quand même na maloba oyo ozoloba ezala quand même na poids po so komemi vi na yo na désordre lobi bamaladi eza ebele basida basyphilis bamaladi miso ezali kozwa yo okei avant par rapport na age oyo nzambe apesaki okoma nango okomi nango te suite ya désordre oyo memaki ntango bapapa aboti biso tomona mbongo ntango bapapa aboti biso ntango tozokola mboka yaki ndenge mosusu sikoyo etape sikoyo biso sikoyo tokoli bapere bakufi sikoyo biso sikoyo tobandi kobota mboka mpe ekomi ndenge mosusu yango moni sikoyo lelo na moment ya lelo sikoyo omoni basi bakomi kotula mpona onike moni oyo basi mosusu sikoyo na minute oyo baatala sikoyo condition ya baparent na bango o parent ayasu na mbongo te ana mbongo su te donc mwana fala tanga aotala sikoyo ke azotanga te ntango otala mpe misala yango mpe eza su ndenge ezalaki kala te misala na bango mpe omo misala lelo mpe ekoma sikoyo mpo mingi bazali 3 mois 4 mois 5 mois bazwaka salaire te sikoyo yaza na bana alesu 10 7 bana batangaka ekole kuna sikoyo bazobenga na bana bazosala boye sikoyo papa osani papa lembi sikoyo bana sikoyo fale sikoyo basunga tata bana sikoyo moyo basunga tata po tata aza na eloko te bana sikoyo akomini bana sikoyo mosalaki ndumba akende kolukaka mbongo mponi yango olesaka ndako olelo sikoyo okozala na mwana opesa mwana conseil akoyoka yo te biso mwana sikoyo ngai nakoza classe sikoyo mbongo eza te kaka bakamarade na bango lokola bamisusu baparent lokola bana misusu bayokela baparent te bazozwa sikoyo bana oyo bayokela baparent bazokotisa na nzela mabe bakokende boye akisaki ndumba bakopesa $50 aye biso moninga na ye moninga papa wana apesanga $50 mona mpe akomi nini ye pa onona na loyenge wana eza na condition nini eza na faute ya parent te faute ya tata te sikoyo tata otala sikoyo condition de vie nde tozovivre yango mona sikoyo azokoka te jeune fille conseil eza nini mpo okoloba ndenge papa bana biso toboti bino mpo bino bosunga biso sikoyo bino ozosala makambo oyo ezali ke oyo kutu biso batata tosalaka te bino bokoki kosala yango sikoyo tokoloba nini neti ngai tata sikoyo navandi boye na mbongo te mwana soka belinga $50 nakoboya nakoma nini siko nani eloko te mwana papa yaka mwa 50 yango ngai nakotuna mwana nani apesi yo eske mwana nzela akendaka ngai nalandaka ye napesaka kosepa mwana ndenge otambulaka malamu soki okozwa mabe na yo nga papa na mbongo te mais soki aye na mbongo soki aye na mbongo nga na napiaka soki mwana aye na mbongo nakozwa ti nakotuna soki olobi bona kolanda makambo pa mwana bakokima ndako kasi ozomona sikoyo po sikoyo yokosa mwana ke kobima te ye azolesanga nakosa mwana kobima te nga te na bino nana eloko te mwana bimi sikoyo na butu mwa mbongo matembele sikoyo mwana bimi kaka bakamarade na ye banzela bakendaka ote tozwaki mwa mobali mo bazopesa biso na mutu apesi bapoint de vie ne bapapa balobi mais mpo na nga mama colonel
selon ndenge papa asuka uti koloba eza vraiment mabe yo za parent voti mwana memelako mbongo okipa mbongo place euti te ozoba nini akozwa maladi ya ye eza mabe bajeune fi botika eza mabe mbangu pema vanda na à l'aise nzambe ofunga yo okozwa mobali so okoki te teka tate tomona mikolo bajeune fi ebele na bamai na mutu bazotambusa bamai bazoteka baji nyonso tona mpo bazala te bazala donc à l'aise na compte ke osala kindumba buka mabolongo na se sambela zala calme lokwa neti tchaladi bourrache avandani calme oteleti bafile okwa baester banemi bamerlin kiku mpo nanga vraiment konte na kopesa bino botika eza mabe tokuteni balo. Ayez lisusu votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village.